Saratola TV. Parce que toi, tu peux plus faire biso biso. Tout le bagage qui m'a filé là. Tu vas te nani charge one. Et puis là. Et puis là, au beau sana. Batanyon soit l'équipe mobile ya maona kati ya groupe ya Chic Choc Loenge. Janify. Saratola TV. Lelo soki ba ese to ba mide ba ofinga ka elombe ya grâce ambono. Saratola TV. Bon, c'est un projet à la raté. Amel vire wana kufa. Bon, c'est un projet à la raté. Si la kina matangati. Akendati. Mondo, tu as souhaité au liwate, mais au moins non, bande ko ba yeba nani ni ba travailler na yi. Travailler en nani et puis peut-être bango ba kutane na 14h. Batu na biso to mona ki na 9h. Non. Saratola TV. Parce que nga zaka na 11h. Bino ko kutane ka tanga komi silo aza sikoyo. Nga zaka na ye tanga zo luka na no rôle mawa bengi ya tourner na salongo kota ngani chez les copains kuna. Film écrit par Mao et réalisé par Dozini qui wana kaka. Saratola TV. C'est par quel mécanisme est-ce que pour m'nanga dans le futur yangwana. Là le koso nde monte sali marambo nyonso. Yo au talon niveau le koso moto. Ba chelo nominé na Ziko mubato na bazo nominé ba film ça va $1 million, ba 1,5 million. Yo ça va film à 1,200 $. Pour payer ça va $70 à $80 à cacher. Au ça va film à 1,200 1,050. Mais on dit mi ba escroquer baninga pour na lokumu na yo. Saratola TV. Admettons que on peut acheter $7, tout $10 à $10. Eh maman. Si le local le coup moins. Le coup moi le kuta. Vous pouvez pas rester calme na assiette na bino nenge prophète bakuka lobaki nazaka en place nazalia on ose la réponse en koloka awa. Likolo le kumu oki okosa biso kangina de roka photo ya ekeko oyo kosa biso le kumu na États-Unis. Likolo le kumu aki okomisa kombo na étoile ça à 5 minutes. Saratola TV. Mbote na biso ezali ngawa bino artiste comédien Jean Molayi na fandaka na France. Scène Wave ezali masolo ya sika ekobongola makambo. Ngai na libota na ngai totindaka mbongo régulièrement na RDC mboka na biso. Avec Scène Wave nakoki kotindela bandeko na ngai mbongo kobanda na montant ya 1 euro et yango eza ko permettre biso awa na poto totindela kabandeko mbongo ya mike na baposa na bango ya mike. Kitoko nakoki kosala yango ngai moko na ndako na ngai na telefone na ngai et puis nakobakisa eloko te na mbongo na kotinda. Na yango bo télécharger application ya Sendwave et puis bo mona lolenge batindaka mbongo na pete nyonso sans kobakisa mbongo likolo na yango. Confort et proximité du service. Véhicule neuf, tarif accessible pour tous. Majabou Cab, votre solution pour vos déplacements. Majabou Cab, à l'heure, à la journée, réservation aéroport. Majabou Cab, votre solution pour location des véhicules. Majabou Cab, 085 435 0000. Majabou Cab, location disponible via application Android et iOS. Majabou Cab, l'univers du confort. Saratola TV, la chaîne qui assure, En passant, na Pesimbote, Nadjika, l'européenne, Irsil Pechanga Black Line, na Pesimbote, poto et tosi, poto et zui, poto et sololi. Na Pesimbote, lisusu, na di nana, mama ba voyage à kenda, na Pesie bambote. Bambote belé na l'américaine Belvi Kandi la patronne à Poutine bisiko zali ba meilleur vie na bino. Ka César obsala pasi ko kende États-Unis à Belvi ezangisi bande kona biso ba abaku kikimia.
kokende États-Unis ya Belleville et kotisi sila na clan ya ba escroc ba escroquer ba congolais mbongo soi-disant ya vote sila zwakiti. Est-ce que sila mutayokana kina ba nigérien ba frapper mutoki ya pasi ya ba congolais tope sila yemoko pas ali escroquer. Tu redécouvrir la vérité dans la live. Abakouk, vous avez quitté. Si là, je quitte ici kozali. Mais si le collier, oui que Nathalie peut avoir vidéo si la poto, en tout cas poto ils ont quitté. Bandela ou sous poto. Bandela est sous aucun États-Unis on dirait zuité. Nangambu mususu bandeko nanga inde kona biso gravement malade. Mbondo, mbonjo soki mbonjo de Paris. Akangami na dispensaire moko na lemba ba Abakouk boza wapi sila boza wapi tokomi na fin de l'année bandeko tindaka bango bayaka kofingela o ba comédien moko akangami na dispensaire na lemba gravement malade na kombo ya mbonjo soki mbondo de Paris na côté mosusu pe ba comédien nzambe sala ozonga mawa za kopola ya kotala affaire ya bakado ya batapoto bandeko botika bizwazwa mawa za kopola nzoto mobimba manzake za kolongwa babwakeli mpese bawelela ke lambana nani na mamepela nani ndoki tolobela ngona kacha live na biso makambo kolobeze belé la famille makambo ezo entouré bandeko na biso ba comédien bandeko ba comédien ba kolela na kombo ya sila to mona na chaque fin de l'année maman Olive a bengisaka ba comédien à partir déjà ya ba le 23 moi soso moi loso moi tomate moi musunya ya nyama moi enveloppe. Kasi ya touro yo mama Olive alobi kakipaka ya la popo. Nani abata mina sima makambo wana. Meilleur vie na bino nyonso. Malgré ba cadeau naza kozwa te. Mais meilleur vie na bino. Noko Yams, bonjour. Mbote Mama Sarah. Bonjour, mbote na Josué. Mbote na papa Diego Milito. Diego Ski. Ya Sarah Tolinski. On est à Diacharago. Milikinski. Épargnez via Tadi, vous allez exposer pas. Ok, c'est mieux. Épargnez via Tadi. Je te salue mon ami Tadi Ngalapa. Dis mon Dieu, bon appétit bande ko tout ba tala biso moté, bipa ibozali merveille, bonne année na bino nyonso. Isika bo tala biso. Ya Sylvine Joen Jolie lo sakonkana nangoya. Merci beaucoup na maman Claudine Bokatola. Merci beaucoup na base à famille Libota na Londres. La maman Chéra, moi si je te salue, maman José Lousadis, je te salue. Maman Claudine Bokatola, je te salue en tout cas, merci beaucoup. Na yebe na base ya famille Libota na Belgique, na Bandi na maman Annie, pe ça va super mbote. Maman Annie ba super, je te salue. Mami Tadina, pe ça nga mali limbote double mbote na bino. Ma Chantal Coupa, je te salue. Nad, je te salue aussi. Bandeko Baza et Belé. Aurélie Mafouka, Bola Mwezo Sopana Pezo Tanga. Madame Katezo, je te salue. Encore qui Bandeko Baza tellement ébélé, en tout cas, l'autorité morale. Elle s'appelle Belvi Kandi depuis Dallas. Elle séjourne à Dallas, Tobengaï, Maman Dallas. Une Congolaise de moins au Congo, une Congolaise de plus aux États-Unis, précisément à Dallas. Sans makelele. En tout cas, Kimia Dallas c'est Indima et puis tout ça. Merci beaucoup na bandeko tout ba otala biso. Dans Sarato là, trop solo là, marambizé belé mais en tout cas, prenez place quand on lobby. On va abattre ça liboso parce que je vais choquer mais d'une manière intellectuelle. Merci voilà. Beaucoup Noko Abana. En tout cas, plus question au ça mon longo na ba agence. Oza otala biso, Mama Sarah na ngina tindela wa tambongo akoka. Noko Yams na ngina tindela wa tambongo alipa. Télécharger application Sendwave. Salez la code promo ya Tola. Koti ça ba
identité na yo kotisa compte bancaire na yo en toute sécurité. Remplir en toute sécurité kobangelo côté. L'application est gratuite. Après avoir téléchargé, ça la transfert na yo na réseau nyonso oyo lingi. Soki maman na sa elaka Orange, soka sa elaka Vodacom, soka sa elaka Airtel arozwa mbongo na chombo direct et puis sans frais. Après avoir que ça la transfert, maman nanga papa nanga za otalanga, soko saleli code promo ya tola arozwa 10 € offert gratuit. Et ezaka pona ki ça te même na Brazzaville salela code promo ya tola. Soro lingi bati ozana poto lingoti na mbongo na Brazzaville salela code promo ya tola. Ozana poto lingoti na mbongo na Kinshasa salela code promo ya tola à travers Sendwave. Transfert d'argent sans frais en toute sécurité. En tout cas, noko yabana ba matière penzi ezale belé. Si ebele. Touti koleka na Noël. Et à qui na sujet te meye. D'habitude, tout le monde a maman Olive à partir déjà le 23. Ok. Abeng saraba comédien, liste yaka, abeng si batuna kingakati, moi loso, moi ngombe, moi 100 francs, kanine zalaka. Mais apparemment, tout au penda, on dit kakipa ke ama makasi. Bon, maman Olive aza entrepreneur ya munene na Congo et puis na ba structure ya ba comédien. C'est acceptable que Yaché ba comédien appuie Makassi. À un moment donné, il faut accepter. Mais à pays humain, elle a aussi des parties sombres, elle a aussi des côtés sombres où peut-être Batumsou peut éviter. Et à Zapé, moi, regret. Il y a Marambo le galon à théâtre. Et quand les gens disent qu'il y a Moutakaboli théâtre, quand les gens disent que Maman Olive a zaboyé. En tout cas, à moto, à se reprocher. Abandian Leloté, s'il faut dire, ça fait presque 56 ans. Je crois, appel à Liboso, Maman Olive, Nakingakati, Nganaza parmi Bato Liboso, ou Bachara pénaliste, mais Naboya Kokendi. Et je crois, c'est 2017, si je ne m'abuse pas, quelque chose comme ça. 2017, 2018. 2017, on compte à 2018, décembre. Bon, il y a des photos passeport, après, je n'étais pas vraiment motivé. C'est à cette époque-là, on a présenté plus d'émissions politiques. Alors, on a calculé la casquette, on a contre-pouvoir, on a pouvoir, contre-pouvoir, je calculais l'angle tout. Pourquoi je calculais comme ça. Mais aujourd'hui, je suis calculé par ça. Fatigué, bon. Nas vraiment va retenir remarquer que ça s'affichait les sous-soutés ndinga za ki liboso ba comédien comment ça la comédien parce que lelo to lo bango Maman Olive s'affiche sous na ba comédien et puis abenga bango sous mais au moins ata au monde na tête ebi ki a voyager na sila azana sila et puis comment ba voyage mususu au monde azana ye mais à s'afficher te a s'afficher te pour de atotimbela to lobela ngo awa maman aza injuste voilà que maman akoko ya bana nyoso te atikala kana mwana moko impossible wana eza mabe aza maman mabe maman oboya mwana bana nyoso baza neuf otikali kana mwana moko ubengani bango c'est inacceptable. Même la Bible parle et papa ya Josué tango boyi Joseph andimi azwa Joseph lokola likinda bande ko mususu ina bangote et créer un problème et créer monter mabe pas bande ko Joseph baki oboa ka ina libulu batekiye tout ça parce que papa zaki vrai na bolingo ya soloté pas bana na ye. Mais ce Maman Olive va bien repérer ça té bon. Nga d'ailleurs déjà je nazwa na blog kunate bato ba jupete bosumara ba loso na mbongo na bino moko. Je profite de cette occasion pour envoyer Sabino, meilleur vin à Bino. Bicho de Ato Joaki. Pitié. Bonne massangwa Poutine. Poutine a comme un film qui te voit. L'hameçon. L'hameçon du pervers. Bon, déjà dans notre monde aujourd'hui, dans notre soir, nous allons en vie. Est-ce que monde internet, dans le monde de monde moko. Apparemment, tout ça des mondes différents, mais on dirait que bis va tout vivre à peine internet. Mais si on a carte internet, on dirait tout se multiplier et puis on a carte internet, on va tambola rapide pour ma camboiser belle. Pas possible.
Nous vivons avec des pervers. Nous vivons avec des parvenus. Nous vivons dans le monde et Internet. Nous vivons avec des parvenus. Nous vivons avec des parachistes. Moto a quoi il a on s'attendre na été même parachute par régler on va minitage. Nengo a bois qui yoboyi au kitanasi au simbasol peut-être dans 1 heure du temps. Moi mon soit quitté dans 3 minutes. Bon c'est posé mais à parachuter à Wandeni to yebate. Et Madame Belleville filme l'hameçon du pervers. Déjà, j'aime pas trop vraiment entrer dans le détail à film parce qu'ils en ont nous film mais l'hameçon je crois il y a tangi dictionnaire T mais en français tantôt l'hameçon il va pêcher la on dirait zandobo hein je crois Brian Azamo maïli pour y a autant non plus en français des bon et puis il y a le bac en français c'est ça non capitaine. Il n'est pas là, voilà. Il y a une personne en français, vous y avez. Donc je crois que l'amsou est à Ndobo. Alors, pourquoi il y a une personne Ndobo dans 4 ça pervers? Après ça, il y a un message où ils ont fort message en mon habité. On dirait qu'il y a communauté à YouTube, il y a chaîne. En tout cas, je suis. N'attends en carapo, n'azana moi idée. Parce que ce que tu as maman. Tu aurais battu Madame Belleville et l'Arabie. Chaque jour, il y a un problème. Voilà. À tous les artistes, soyez prudents sur les réseaux sociaux. Trop de grandes carrières et de personnalités sont détruites. Et tuées par des ignorants à quête disparition. Avez-vous les fans? À vous les fans plutôt. Le jour où vous cesserez de croire aveuglément, sans preuve, le jour où on ne ma place monsieur Zouvandale pour ma kamba croire aveuglément on est si kato vanda ya fanatique. À vous les fans, le jour où vous cesserez de croire aveuglément, sans preuve, le jour où vous cesserez d'avoir soif de gloire des créateurs et des destructeurs de personnages, vous ne détruirez plus les carrières de bonnes personnes. Maintenant, communiquez clairement la véritable naissance du Christ dans le vie. Maman, dans nos vies, maman. Belleville le belo mangwa lobby ba fano baza ba aveugle. Place aux salranga mon passe na monter mandé yangwana. À vous, ba fanatique aveugle. Vous croire sans preuve. Yango de makam to loba. Na deuxième paragraphe na yi. A lobby na biso a lobby l'hameçon du pervers. To vivre na kata ba pervers baza ebele. Ba pervers baza ebele kati na biso. Moto to koza na lelo wa tout ça qui na épé bien. Dans le vie ka boîte qui dit ba arriver après un moment boum a changé na naturellement a changé comme on finga moto sans en appui. Sans y ba est-ce que moto non finga moto po na ye na okuta na ye na okuta na été. Moto non finga moto po na ye non finga sarato la lelo. Est-ce que na kokuta na sarat moto azoti na finga sarato la. C'est ça le problème. Mais l'histoire, ils ont bien Nathalie déjà filmé à Madame Belleville, écrit par Madame Belleville, réalisé aussi un esprit par elle. Et Wizi, DT, Tommy le Défendeur, Galor Kimbimbi, Caleb Congo. Bon, ça là quand même Moussala Nabango, le coordonnateur Papa Alain, Papa Serge, bref, structure Moumbaya Bella. Bon, ça là quand même Moussala Nabango, très bien. Félicitations à Madame Belleville parce que Aïbissa déjà avant, Boza Nabino calme. Makambo bo mona dans internet, la vérité na ngwe bima. Lelo yo envoûtement na agitation côté na pas na bango. Bango moko ba comment sa communication ma be pour na bango moko. Boni basangwa États-Unis, boni basangwa Belleville. Mama États-Unis za kitoko, Dallas kuna ba comment benga ka Belleville. Ville à Dallas et comme ba comment benga ngo Belleville. Belleville ce qu'on est bo benga mama Dallas. Donc so ina kekuna na lukaka ville à Belleville. Donc so non qui na États-Unis boy. So MSO qui na Washington ou futi nani. Tant que son ba billet ba to na destination ba Belleville. État Belleville. Maman et bimi. Ba peso bio mati maman. Ko état Belleville de Dallas. Dallas. OK. So kuna siko na kata état Belleville ndo lobi na oluka mama Dallas. Dallas is inondé.
Ezo ba maman nyonso ya famille bota na Dallas da pesi bino mbote. Boza ebele bota la biso na Dallas kuna en tout cas. Bo savourer maman parce que ana mikolo mingi te na bino ozonga koto po yo continuer musala. Madame Bellevie en tout cas ozolo bate ba photo ka ni mde msaka ba problème otindi photo moko lati ba biloko malili wana ya pembe mato a pembe et créer polémique wa kaka photo a pamba. Ah, okozi biso na dérogue te, okozi biso na commando te. Kaka photo yo moko na mato na o. Mais polémique écoute na toile, tout le monde en parle. Eh, ya ba ki akangane photo na biki côté. Ah, exactement, il faut éviter parce que bat boloba aoko sabiso. Ah, yemo ba oyeba ki na kosi batu. Pose en États-Unis, faut prendre photo na ki côté. Ah. Faut ça nous en États-Unis, on va nous à calme. Ville échanger ga Congo. Quand la photo n'est que pour impressionner batu pour ça les États-Unis. Quand on a une photo quand la tête manteau na pembe on a le bisi batu. Ah. Nga linga est-ce qu'on place à musuba ko makolo poussière machin mena ludi makolo madame ouais. Makolo poussière. Makolo poussière na sepel longo moyen te kitoko makasi. Ça donne mon makolo ya moi si eza bien. Et ana misuni. Makolo ya moi si eza bien. Et ana misuni. Et alors quoi sosote. Makolo ya lokwa makolo sosote. Et puis ko kantinga lo ko et basangale kamura. Ko kate. Le kamura a changé territoire à Kima. Akima on dirait za la sukote alati. Mais yebe muka on dirait tika na makamba pe mati. Te muka mikolo na ba problème na grâce te mo na grâce te. A régler la grâce. Aza concentré kuna posoka yeka na Bellevie ngabe na luki mama ba. Mais on dit bazonga na père. Bazonga na kene mango se renseigner na pesi masanga Erika. Asala mais fort. Omoni makamba. Espace est soutien. Na sala mais fort na pesa moura leçon morale azonga sa papa na mamba ko ma place moko posoka tiki mama na bango espace ngana ko papa na bango. Atalika baretombe zayi mabe et puis nakenda ki kuna na pesi masana nga stika mbala mboteri kambala na sole maneri kambala na sole na fonde mura bato na otanga bakombo bavana na ye balala na isika moko na tuni bango na be mère ba mura bazonga na père o mikolo ni na moni ba komole kaka mikolo mois de jours ni na moni bango ba oleka leka binga na bi bole ki ne wana ole ki na za la sukoto te a commencé na monga fula sur ba mwana bia les sanzé za bo kibisi quand même. Pozo ibo chega ke to kimise de ngabe na chega ke ngai bena ye. Bon frère Amoura. Et puis ça allait être grave les biso ba doit ngaba ngona moi ça dans les réseaux sociaux des jours wana. Ah bon? Donc muki mukina le Amoura bébé check. Bébé check. Communauté. Des zamba bien zamba e bara. Que salamité parce que ingeza babila tengenza scandale mo alinga très très abattu alinga bela kotika pe internet te alinga tika yatika kotika internet ne soki nde na zo ndi mama wanda alinga tika alga ya komo négocier la en coulisses artiste na biso Mao kwaza bongo gravement malade. Baba kene pesenzo to mobimba pese wa mapewa na izulungula na manzaka si na ebite réaction na yo d'abord Mao qui voulait et n'a profité de l'occasion après sa famille Momba qui voulait mboter personnellement particulièrement na Mao qui voulait je connais mieux la famille maman Sarah je connais mieux la famille moni ndakwa Mao ezaki lwaneti ndakuneza boye ngana ande connecté azwanga changa na vana na ndaku na ye apesanga chambre ofutela ndakwa 3 chambres apesanga chambre moko lokola petit na ye na vana ndaku na ye à l'époque na sa théâtre na groupe na ye na fana ndaku ne je crois 3 ans 3 ans et pas na biso ezana ngona lemba fort mais ngana kena ngo vana lemba salon et pas Mao soki Mao a voyagé ndo ke na États-Unis boye so a voyagé moi voyage na ye akei ngam na tikala na ndaku na bana ya basi OK tant na tikala na bana ya basi en aucun jour vidéo tambola qui vidéo mon réseau sur qui est que oh maman Theresia ba bengi bazo signaler mon frère na bino nani bazo violer moi na moi si au monanité vidéo bongo tika la obimate parce que Mao zaki na confiance tanga ngaza na confiance na ye atikela ngaba na ya basi na ya mobali abota ya suka wana
non qu'un jour à Yokamabe. C'est une famille on na koliwana na fandiwana na yebi famille mobima na yebi maman ba mao na yebi papa ba mao na yebi bandeko ya mao ba grand frère na ba petite sœur na ye nyonso banda na yaya liboso tina leki asuka na yebi bango nyonso na kena na bandako na bango na zampia kabona vana ndako mao na kyo beta grand frère grand sœur ba mao ya mimi qui voulait liboka pipi le sila rasoloté na kitambo avant na juste rentrer mon fleury na kewana na juin 2000 mois 3000 à l'époque maintenant on a eu un souci on a eu un sango ya mawa wa ke li MPC rapidement na luki téléphone na komeli abisinga ya mbina ko kata ko maté so une possibilité za to sola na ba voice manzaki elongwa MPC bimiti na ba partie intime ya moi si calculer comment on souffre nzoto mobimba tina kati ya mutu na kati ya suki po ta ko ekauka fo basani bazo obligé soit ya kufungula suki bacha bakisi soit bakati pour nini parce que et la maman utaki poto bakabelaki basalaki koli moko ya mao moko ya epela na ibiti na salaki koli mais selon ba rumeur on débat oloba et la maman atango ye ko na maboko ya moto ekoyaki mawa kinaki moto aliboso aki ozwa Koli oumela ki ba bien oumela ki vraiment c'est leur information mais je confirme pas donc Koli moko et ya ki sali musu 1 mois ou 2 mois mutaki na rozoate maoka lokwa betaki to ba kota ngo bon na ville Koli na ngabia na ville na profiter kana zwango na kekuna na fungoli na zi o ya ngai ba komi kombo na nga mao akei babengi pe moto ayaki na mao ezaki epela babengi pe epela babi epela kende ya ozwa pe Koli na yo mais c'est fait que epela tango aye ozwa Koli akuti robe ka ya mariage pona ye alobi ndeni ni mao kotikela nga robe ya mariage oyo yazwe lambana ngana ozwa robe oti yazwa ka robe oyo ngana zwe lambana muninga déjà alati elamba yo sela ngo pomponi o ko créer un problème pourquoi. Après quelques temps, Mao mpese na nzoto. En tout cas, maman toi la personne a conscient le makambo te mais maman toi limbisa na lo bango kara na fungola ka parenthèse. Ya gabi mutaboma Diana te. Mais Diana tango abeli. Eza juste avant kaka ya gabi basoli na gabit. Après il y a sali crise abeli. Bato ba charger nani. Ya charger ya gabi or moto ana souffle na bomo ya moto ya kolo yesu masia ya nzambe ya gabite mais bat balatisaki ya gabi charge wana poni parce que ya gabi mutu aswana gina na Diana lelo yo epela azo swana kana mamba owele lamba oyo ye moto asombate mawo moto asombate moninga azui mpese wana eza pota nzoto mobimba so vandi place solo mabe ezali ba infection zo kote na po nzoto mobimba so eza place bambi banzinzi baza trop bake baniati lo asalite ba matelo na ba pota wana na biso mécanisme ni okosala obenga na nzinzi koto moka temi koto osa ndeni mola te bilamba ikanga nzoto ezate po ba poto ikoka okate. C'est ça le problème. Les loyaux, mawaza victime et lokoana. Je suis de cœur avec toi de là où tu es, ma sœur. Et Nzambalo là-bas, là-haut. Je n'aimerais pas parler de toi négativement. Nous sommes tous mortels. Je ne dirais pas nous sommes tous immortels. Nous sommes tous des mortels. Liwa et Koya, moko après moninga akokende. Mais j'aimerais dire ceci à Mao. Sois juste forte. Et sois juste forte. Famille qui vous les beaux en la prière parce que ils ont maladie yo et il y a 48 motoka sur babouaki. Alors maladie babouaki li mutu des fois il me rappelle mon tonaliwa. Faut être trop prudent de l'autre perdre ba Kamolo pèse pour na makambo bamba soti ya kufa. Tous en ba te belé to perdre bango pour babouaki la qui est maladie. Et belé babouaki la ba maladie ba kufa. On ne souhaite pas avec Mao qui voulait. Mais le réseau ça la passe ezali Mao abeli. Mais bah comment les bagay otalité. C'est ça ce qui fait mal, maman. Maman, non qui passe. Est-ce que Pérazan bon, je ne veux pas affirmer qu'il est Pérazan Simanango, mais les lots yuka kato tchake so qui est Péla. Je ne souhaite pas et je ne souhaiterais pas dans mon okonanga ba ke mawa kufa. Non, mais na pesi exemple parce que toi bato to kufa biso no so. To lo baka ke mawa kufi lelo. Bato ba otcha nani charge wana. Et Péla. Et puis là, aobosana, batanyon soit l'équipe sana mobali ya maona kati ya groupe ya Chic Choc Loenge, Janifai.
Et puis la lia Foufou combien de fois nanda ko ya Mao. Alala combien de fois nanda ko ya Mao tant on venga de sana poto mutatika na groupe eza apona Jani. Bango bazali le roi bana ya na ba vie de loin. Bazali le roi bango nyonso le roi bana ya Jani na Apo. OK. Apo na Jani ndi ba remonter succès à Chic Choc le yenge et bimisi ba epele bimisi ba belé tant on venga de ça va na poto trop longtemps. Mais maman non so epela talibola moi mawa tate atambala moroti elle a préféré rouya ko le kana TV na idega que il faut na attaquer yo il faut na l'action internet et ndaraboy non moi je trouve pas important et puis la luka mawa zande ko nao bo solo la bo arranger makambo avant que to ekomatar avant que bato ba engager yo responsabilité mon boy o ezana makanisi na oti donc voilà merci beaucoup noko abana ndenge o meki ko expliquer biso maladie ya sœur Nabiso Mao tika ete nzamba assisté yo toyebi ke bino ba comédien bozara na balobani bozara na bolingwa mbebo si ya motema te mais mutu no akufite il est temps yo laksae bolingwa et nous vivons réellement voilà to komara to zela tanga kufa tomoni ba cotisation minene ye comme kopona ba tenir uniforme rolata c'est ça ba cotisation comme il y a chaki 500 ya chaki 1000 comme concurrence mais déjà Moutassa a fait aussi longtemps il est temps Mao aza gravement malade. Alors quand je parle de Mao comme ça na vu que na caméra ingénieur Josué on me coaché la photo à Mao pour na bateau ba ebié pour na bateau ba lingakae va apprendre à partir d'aujourd'hui Mao aza sérieusement malade. Babwakela qui est PCA Souka. O elongola rapo. O so mutu elongwaka manzaki zolongwa. Alors bato boyebi façon nini o ba traiter la rango. Beaucoup qui peut contacter eza façon pe a ya soutenir voilà. Alors to suki wana te to kela ngambo ya Mbonzo to Mbondo. Ezaka Mbondo. Mbondo. Tokela ngambo ya Mbondo ya zali bongo mofingi ya sila. Afinga bato pona sila. Afinga ba komande makasi. Et puis lelo soki ba ese to ba mide ba ofinga ka elombe ya grâce à Mbondo. Parce que Mbondo a détaillé elombe. OK. Mbondo a détaillé Caleb. Mbondo a détaillé nani papa Masumu na comment il s'appelle encore Papa Masasi. Voilà. Donc Mbondo a un monopole à détailler bango bouilli. Au finga bango pour dire que y a un niveau mon côté un niveau elombete. Bon après je sais pas to côté on a 6 ans. Ouais Mbondo pas sérieusement malade, to ebi asa noko ya bakuko mon fingi ya Silabisalu. Mon fils ya Babakouk, les défenseurs ya Babakouk, asa sérieusement malade, hospitalisé dans un centre témoin, dans dispensaire. Un dispensaire. Asagi BSOS. Ya Lemba. Azo senga SOS. Mon fils ya Sila, azo senga SOS. Na mama ye monté. Na clinique ngale mate bipa yo wapi mbongo ebimake bele parce que nga SOS na dispensaire. Réaction non. Bon maman oui bi na yambaki petite mo boy petit mais costaud a betelo mo be na plateau bango balobaka ke Belleville soko akabeli yo bozaki ka binu mbale eyeba na ndine mato ya bato koyoka ke Belleville a soutenu mariage ya Zuma na yoka ngona monoko Zuma ya Belleville koyoka ke Belleville a soutenu mariage ya ndeko nani Malika na yoka ngu bangu mo na télévision koyoka billet ya Dubaï ya comment il s'appelle ya Moura na yoka ngu e pas Moura na télévision koyoka Belleville a bimisa ngai tant bakanganga maman nanga za na possibilité te atinelanga $200 en espèces na téléphone atinelinga na ba avocat na monoko Barizi na yoka ngokuna la fille a beti lisolo a lobby azana makala bakanga pour na ma famille mwana mwasi asali presque 8 mois inani na makala a lobby maman na bango a lobby na komi na suka nani lo na osati maman ebisi eboy ebisi maman bango maman na muta théâtre mais na éviter na bata théâtre nini o na oluka na beta na senga sans beta li solo pe sanga ta na réfléchir aye ko réfléchir na mutu na ye ayo raisonner Belleville
bazaka na pas vie après si numéro na ye maman tient le téléphone ba passer ba soli na belle vie allô grande sœur Boni dans makala bakanga ça fait une année au ngana na makala belle vie kamobi oh ah bon petit mais costaud ah petit mais costaud fille mon boy OK belle vie abi ah bon une année na makala moi si au sala nini abi entre les membres de ma famille bon je vais pas tarder par là olobi nini oh ya yande naza awa basenginga $1900 pour nabima na prison belle vie abi $1900 OK benga maman ya lobi na bureau maman na ba fille wana ki lobi na bureau a joué $1900 belle vie a joué $1900 na ye ya poche da ye moi na wana petit me costaud a joué na bela production atambala morote achala ata libanga te na bela achate belle va misi $1900 à payer maman wana a misi $100 à payer pour na cause en tout $2000 non ta la biloko na mozo ba devenir entrepreneur avec $100 soki moto wana soki 2000 combien donc neti 20 personnes 20 personnes ah parce que 20 personnes wana ba fond de démarrage oyebi combien ba revenir ye ouais $2000 si si on comprend maman $2000 s'il faut en parler on comprend maman $2000 il y a ndeko na hôtel il y a mon enkasi na hôtel $2000 ils a chiffre d'affaires na bisio au Chine au sombi biloko belé papa je sais mon spiritualité ah 2000 je sais basketcho linga osomba noteka et combien de $100 combien de baskets ah ouais na moins de $100 OK papa $100 ils a fond de démarrage il y a business à moto OK ngapi na batu bakamisa ngata balobaka eh atinga ka $100 eh $100 wana go s'épanouir ya $100 ngai na banda vie na banda luka vie nanga d'ailleurs tout à l'heure na lingana sala témoignage nanga on ça témoignage nanga moi pongé tout sanga mais je sors pe sanga deuxième énergie na ça témoignage nanga parce que toi en formation et banda le 15 février il y a 3 jours séminaire moi il y a 3 jours il y a formation accélérée OK et nous avons préparé déjà et il fallait na banda déjà na ba témoignage papa nanga nga na bandi business na vie na moins de $100 à l'époque na camarade na ngamo Eliane parce que nga réseaux sociaux na combla on a business pour na utara de na business OK na luki a monter na zara de na business alors camarade na Eliane on a zaote kana gambela on kata ba serviette en fait aki camarade mais aki hein mastaka ya quartier non toi venir mon corps sur la bien ce qu'on nga abane ko epatenga mona na tongo ala muki akei ngana esko relation ya katanga na epsaka na luka ba survette na saka na linga ba survette ya katote na linga ba survette akitoko ba joking bien makasi ya ballon abikenga tina bima tongo na kinda musala na teka ballon abi abi na oui Sarah na teka ballon so za posa survette lobi na tongo na kata to sani to ke na ensemble na kata na misu na yo sani ni opona na commission na neloko sa ate na accompagner na gambela tozoteka na okelengi na ngwa singa bisara omoni na vie fo luka omoni na vie na biso obi ko kata pe ballon ona ye awe bisanga omoni na vie na biso ko kata pe ballon apesinga pri ya ballon servette na kokate mono mutu ya makasi ayebisinga bi mais oko banda no ata na ballon maison okuta badra okuta rideau okuta serviette okuta essuie okuta moquette okuta bilo ebele donc tout ce qui entoure la maison okuta on a ballon maison okuta musu ba nappe banini ya bate d'oreiller na tuni à l'époque ballon maison ils avaient combien ils avaient $50 en fait il y a qu'à $51 ngalepse nako luka $50 nako mona na ngabia kanga mona obakiselo $1 kata no ballon ka liboso na wana bat bon somba OK
et on les quand concentré na yo zo $50. Et puis na concentré na nini non ça qui moi na kwata place au moins na 2000 à Belleville on les a place na l'état sont comment ils a ba fond ya bato ebele ngana olo bano na $50 de na banda ce qu'on pona kanisa on azaka nga mwana kwata ndeni na sœur na ngamo akenda Chine a grossiste na Zandu ya zara sora ina ba papa za grossiste akopesa li papa mo $9 ngasko na pe na mbongo somba panete na yaka na zata saki mobimba ata 20 paires ma papa na cité te kamade ya $15 ya opianga na $9 OK na OK na on a que teka na taper ba poids mususu na teki na 20 mususu na teki na 15 mususu na teki na 18 bambongo likolo na épargner na zobombaka ti na yokozwa $50 na ke mona Eliane na monier en tout cas Eliane wana na été so na kutana na suspect na vie parce que azo faire partie na histoire ya vie nanga sur les plans business. OK. Azaki infirme mais c'est une femme forte. OK. Elle cherchait l'argent. Mais elle était infirme, je t'ai dit. Infirme penza oyo ya défaut ya makasi. Mazako Lukambongo, elle s'est levée tôt matin à Kemusala 17h 18h à Zongi. Alors, on a représenté $50. Après quelques temps, hein, après le mois aussi, pour nous, 50 wana. Là, on a représenté à bien Sarah, Toké Somba Ballon. Toké Nana est dans 9e rue, je crois à l'époque, il y a un premier magasin, deuxième. Parce que, à ben, on a Kenga mon commun. À mon avis, Soké Yomoko, parce que si on touche, bon, on a nos kangsi na passé. Pour ballon pe quoi isaka si ballon ko la piso o sombi pe ballon na yo mo bimba bo gagner ata $1 tenyo so ba déchet sko abi bablo ko na bango bazaka na batu na kati o ako bimiselanga ballon bien mais to laisser mo loro ba porteur wana kati ba bimiselinga pe ballon ye mo ka cheka tala bi eza moi biloko na moi bien na kati ye pas sepeli nango to kumbi ballon toke ebisinga saka kata ngoka a batu ba oya sko to aka na mwasi mo kala za oteka bakwanga libanda sala pinasi ni ne mo lokwa mo mesa boy to beti ka ba sete papa to fongola ballon boy ba déchet na ba déchet obelo to kutaka na ballon ana tapi mo ba poil ya cher donc ballon ana kilo na ngonyo se dinga makeza itapi OK ya munene ya ba poil ya pembe Sko place na bando foute là, nous pango e kangama na biso ezara banda ko ezara na ba partement batambongo baza ovanda bona limité. Jomo Razaki wana na la aza sa na présidence à l'époque. Tango amona kande to fungola tapi wana asenga ngobo pesa ngana somba tapi o. Anga tu na prix boy Elia na welisi. O tapi o 180. Et à monene eza poilés original et tout. 180 babundani basuki na 160 nyose donc mbongo nyose wana ezalaki tapi wana etant na kangi mbongo abisa romoni ba déchet o na benga ba mama mo bayaka osomba ngo to tekela bango ngro bango bakina obelela ngo na gambela kuna ba 100 francs à l'époque hein, parce qu'aujourd'hui le 100 francs est souté si. Mais à l'époque bazo obelela ba mouchoir 100 francs na gagné 160 na 160 on a dit qu'on a beau côté épargner $70 tozi $90 to ke somba ballon médium na teka ballon hein to ko somba ballon médium ce qu'on a ballon médium et ça na bilamba de 0 à 18 ans papa na teka ballon na zo mbongo o moni mbongo na zo ngana zwatina ba alliance à or ya ba 10 grammes na kata ballon ozo ba mo na kata ba poche na sala copte na teka ba botine na teka ba sui OK vignos tout commentaire ngwana na comment peut capable na somi 4 ballons na 4 ballons na fungoli moko misusu na bombi parce que babiloko ekota keza qualité et bloka bien na somi mo belé $50. Donc
Donc, si tu as une bonne belle vie. 2000. Divisé par 50 par personne. Donc, il y a 40 personnes. Voilà. Donc, tu vas sous-estimer 2000 nini. 100 $, wana belva pesa batute obaloba bongo. Ba $100 wana belva pesa bato kanti ko bongisa ba via bato. Te po boyebi te. Et ko bongisa via mutu. Nde bonga kiti. Po mutu ayaki ka pembe na ngatali singa Sara tala baluka mbongo awa. $50 wana okosa na ngolikambo. Si. Na jour moko 50 wana botelenga combien? Vous comprenez? Donc pour na oloba ke 2000 wana belva pesa ki papa ya ba fond. So na bina tangela ngo ba business we obima na kati ya ba fond. Eza ba fond, eza ba fond s'il faut le dire. Ba fond ya batu. Masangisa ngonyo sa pesa on mutu moko. Et puis na idée à aider. Ya nzamba pampola kai konti. Voilà. Merci beaucoup histoire, on a une histoire moro très émouvant et puis il faut être challengeur quoi. Il faut être challenger. Ah ouais. Oui bi tant mon petit me costaud et bisinga ke belvia pesa $2000 na ka moi. Je suis rentré à la maison avant de réfléchir en abi, elle gagne combien pour avoir $2000 à Kabila Mutu ou à sa famille n'a été. 2000 maman oui ngana koya na ndo sa cop mo bo na ndo somba ba pava ba IST akena o somba pava IST musu 600 700 na kena luki so la na monteur na 4 na sombi bongo 500 na ko ça va dépasser on a comme na 1000 1200 tant on a na marché ba chelinga kola pa vina ngamo na matete wana na ko ta tomba so chelinga a répondre ngo très bien na chango place na lo parquet mitu na ndo teka on a mchuna jelongo 2200. C'est là qui est matin après moment na route na makambo na mise une grande partie nani na yokoya na bi 2000 wana ga suna zo ki yango donc na ngaki na peda ba pa vata mi balé ya ita bien na vandi sango na komuluka sko 1000 mususu na chango ekoma démonter na zimutu kana chango en place na fandi na bandi réfléchir et poussanga na réfléchir trop mais Lelo, bato ba belvia a monté à Mabi. Non, tant que n'a combat bato mais tout ça analyse pour te comprendre nan da monté à Mabi. Oui, bi maman Morobo, maman Elvira Koufa. Ando sa théâtre passé on a biso on a si la wuka. Maman wana a joué maman na ba film belé. Azaki diabétique. Ando futa na mombele so koti quelque part wana. Na 12e rue. Ba yi ba juillet a comment jouer na chaîne Morobo Keseni. À partir de Bokeseni ba juillet ba cotiser na théâtre ya SB. C'est par là que tout a commencé. Mais on a banni au jouer kuna. Azam maman moi jouer trop kuna. Maman na kufa. So kene matanga no ngayo ka souci. Na biso maman wa zagi pembe na belle vie. Alngale na modèle la réalité. Alngale la mana ba honneur mususu. Et là on a l'ingrait pas belle vie ou ngana se plara nango. En tout cas, dans le émission, j'en profite aussi. Il y a le lelo na télévision. Et là, on a l'ingrédient pas naïe. Ils ont considération au hasard na pas bateau. Donc, à Talina, nous être humain, mon toit n'a pas si. Cap on a $1900. À 1900 $. À Pessi. Or, et cause à Pesa qui n'a projet dans mon befagé ça là. Maman Elvira wana kufa. Bon, sans projet à la raté. Maman Elvira wana kufa. Bon, sans projet à la raté. Si la kina matangadi. Akendati. Mondo, tous ont souhaité au liwate, mais au moins non, bande ko baye ba nani nde ba travailler na ye. Travailler na nani puis côté. Peut-être bango ba kutana na 14h. Batu na biso to mona ke na 9h. Non, exemple à liboso pour que musika te tozuka mama ni mama. Pour l'instant, c'est elle ndazana mama ni mama, si. C'est elle qui dirige tout. Mais est-ce qu'à penser à ta qu'on rappeler mama ni mama que maman comme les 25 est-ce que bah ngana yo ont profité mais bande ko na biso misusu kuna obosani bango voilà et ça rappelle est-ce que ça liango combien de fois Belleville ba ebisi etant Belleville au sa liste na kanda sur Ethiopie Gambela acha ba barezi wana mama Oliva ebieta barezi mutacha na liste. Il y a liste Belleville muta au sala bon ngai muna au sa liste ya ga neti au sa liste
makambo to kenda wana utali batuna ot Yams kota tadi kota mundi ba kota to kenda to mbongo mwa bola fato sala eloko te don na zumbongo na tena poche na kena lié na suka na mba bisinga sara mta kota na bi buya pansa ka kota nga sans signaler ngande iyo moko kolonzoto ozala te ngamo pe na zaki sur place te ozala sur place te ngana kena na lia pe mbongo na peso pa ta différente mais na lia pe mbongo mwa bola fa Belvia no sango bongo bo kende kinga kati abengi ba chroniqueur ibele olo bo finga yi ba kota kinga kati boye mutacha bango na liste ba comédien belo bo finga Belvi ye mutacha bango na liste mama Olive benga bango te bon abenga 10 personnes bon c'est beaucoup mpe kuna abenga na binote baksa 4 wana bokoti boke beaucoup mpe kuna abenga ni binopeti lo ata internet Yams ndeni noza bien ne ba saba barezi OK programme maman Olive te ya quand sonné maman Olive muta bengare Belvi mutachare na liste mais lelo maman Elvira kufa si la kendate akenda matanga te to ezalaka ta après matanga na ki otala ta bana na ye asala yango te asala yango te ngana zana matanga mama na parce que na ibi mama na joana et 3 jours mama na trop ba film asala moti Mbondo Melina autokufela mama awa Melina jouaka na sila autokufela entre papa to mama awa sila ki matanga te ya manque en considération soki kutu moto na baneko sana yi akufi moto na baneko sala na yi akufeli na kete comme plus forte na neko tourner na yi akete bino kutu na kuta na bino te parce que bango sila benga bango te bakuta na gati e baneni aya e banandeni Mbondo mitala kana yo et puis plus loin Pasta moka komare pas si la kuna ali bandi boye muta koma finalement toujours na papa Muselu pe ya sonamba papa Henri muta mema ekuneza mao OK lelo muta komara ba film ekuneza ka dozini kazara sauter on dira longwa bon bref je dirais pas qu'on dira longwa mais ça pasteur en église pasteur Amos Mbayo donc azana ba engagement belé temps et permettre été pasta wana bosa na kombo na ina oluka kombo na ye muta koma koma epa ya sila muta yana ye kuna mao Mao banda bandi obela tile auto qui 10 jours yango. Si la qui otalete. Te si la o célébrer non na mère na. A qui otalete. Ah non na Dubaï. Bi nani yo Suzy banto kuto a jouer na ye a jouer na ye. Si na ba dernière minute ba Suzy a kufa a qui jouer na ba film na ye. Mais Suzy a kufi na veille mortuaire. Akendati. Aye matanga Suzy 3 jours après Suzy ko kufa na talon na kabelo. Belvi bongo akoya na suki ya maboko bango benga ngo hypocrisie bango respect eza respect na considération et puis pour ni ba soda na ba roulage bazaka soki corbillard réseau comment bango no so batemba kati sali eza considération ba lakisa bango ça dit considération na respect ya moto eza éducation moi na zwaka yango de le bas âge mais tant moto na respect ba toté ana considération ba toté au monde ba tondi ba sia ma papa na ye donc ta moto so akufi italiété yango no ebisa ba sœur na biso baza pembe na sœur bo edende ko na bino abongola motema parce que bino bokutani na 14h botu na pe biso bato to mona na 11h parce que nga zaka na 11h bino bokutani ka tanga komi silo aza sikoyo nga zaka na ye tanga zo luka na no rôle mawa bengi ya tourner na salongo kota nani chez les copains kuna. Film écrit par Mao et réalisé par Dozini qui wana kaka. Mao badine le lote puis Mao lingara pour Mao appeler sa position qui azam dasila. Ouais. Appeler sa position. Mais motango yo mi pèse la position. Maman mongote. Considération. Considération non parce que la santé n'a pas de prix. Mongote. Considération na respect en moto on a travaillé à naïe. Mona ya yena été bo landela ka nini bo fingila ka bato pona nini ba o batikali bazwa maele il faut bazwa maele ba o botikali bazwa maele to komi vraiment OK na suka émission la semaine na okati aussi cette émission au boité si là a escroquer batou to si là c'est fait escroquer. Te conséquenté papa parce que bato ba futa ki bambongo na bangwana pour na vote et sa communauté congolaise si bambongo a pas si maintenant to lo ba si landa escroquer bato longona ba nigérien
Aussi, la Yemoko a se fait escroquer na bande ya Nigérien. Si la za congolaise a se retrouvé dans Ziko Mondengni. Et ça le Koso. Le Koso. Le Koso. Matalana. Il faut appeler le chien par son nom. Et il y a le Koso. Prononciation on a ça va. Et il y a le Koso, il y a honneur. Le Koso, il y a honneur. Voilà. Oh papa. Nakata ndako awalinga prouver ba na yenge ndako eza yenga ndako eza de o prouver ba no sunde nini po ndako biso zo tobi kende to vana ya papa na biso o lingo prouver bato bazo accompagner o pourquoi ba cook baza ya yo et puis loko ngana oki pasi ezali esika na moni ke Belgique ale karabango ezaka ni loko mama bandeko ba yoka nga mwa bien ponga mona mi yoka tena bandeko ba yoka ende lo ba bandeko ba yoka nga bien ponga mona mi yoka très bien. OK. La communication oyo ba sali ya kombo ya sila et loko oyo nga na za communicateur à Belleville et loko oyo eza na défaillance ya Belleville je ne peux pas passer à la télé pour communiquer ça. Parce que ça défaillance, ça bi marqué na part na biso. Na koki jamais ko lekela yango na TV na communiquer yango bateau. Bateau ba kozwa matière na kombo à Belleville et c'est quelque chose que je souhaiterais pas. Et banandeni. Et ko banandenge nini ngai na communiquer makambo ya Belleville na télévision mais ça makambo mabi. C'est impossible. C'est par quel mécanisme Mida, allez na TV à lobby, si là, c'est fait escroquer. Par quel moyen? Si là, va escroquer, va escroquer, va escroquer la communauté congolaise. C'est ça le mal. À travers Sila, va escroquer la communauté congolaise à travers Sila. Parce que Sila qui a demandé na ba communauté congolaise, il y a voter. C'est ça. Et ça, la nomination, ni ça, la marée, il faut voter au Lissoussou. Et puis, il y a bon avec l'argent. Parce que ils ont nominé parce que tu as mérité. Tu gagnes parce que tu as mérité. Alors, comment tu as gagné parce que tu as mérité? Mais au sombi, sur le coup, ils ont gagné. Grade il est wana babia za nigérien te azali américain bino et puis beaucoup c'est la famille libota makambo pour dire que famille libota qui pa ta na bisa bino vérité famille libota ekipaka makambo ya silate et ta la chaîne ya silate et yebi makambo ya silate. Donc ngai ka na zu banque na nga carte banque na nga ndenge za boye na bimisi yango na bifuna ki ndoko voter hilaire na bimisi carte banque na nga na kei na ngona mi na pesi kuna chuku na voter hilaire wana ka pona contredire sila na intérêt nini parce que en soi na yebi ke makambo aussi là au salaire trophée c'est du mensonge et sa carrière construite par du mensonge. Et puis, ils ont la structure. Si la structure. Comment va vous escroquer Bino? Non, ce qui est adversaire, mon la trophée. Il faut n'ailler pas. Il faut que recherche, la qualité adversaire. Exactement. L'adversaire, il est qui? Il fait quoi dans son pays? Et puis, fanatique nanga fanatique à Sarato la boy bato bundana adversaire aza fort aza nigérien aza boy aza makasi na réseaux sociaux biso to na ngote to matsa performance siko yo tant batela que adversaire on vérifie que sur adversaire avant un rôle bisa ko pesa mitindo baloba na ba abakouk ba kende ko voter yo donc bosali copie ya escroquerie yango wana avandaki na télévision alobi na remercier Mida pour na ndenge basali promotion ya escroquerie na mbongo ekoti voilà c'est ça nyonso wana eza lokumu ya lokoso lokumu ya lokoso toluka ya loko moko eza lokumu ya lokoso et loko wana eza ngai ne naza na posa bamona nga na danger ngai ne nazwaka ba trophée trophée bango moko ba avouer ke babandaki kopesa mbongo po basomba trophée yango wana makaka diaka donc eza mbongo oyo banaye kopesa to voter to tshaba mbongo admettons ke baza 1000 zikomo ezaki cop
Et puis, moi, quand on a yoga zoloba, oh, s'il a fait benga ba aluka ba avocat, donc s'il n'a pas d'avocat, donc structure ya, donc s'il a ezaka, comme on a s'il a ici. Donc, elle n'a pas de structure. Si là, comme on a si la chaîne. Ici. Azana est logo musute. Azana manager te parce que bango moto azolo moto bango ba bazana manager asila am manager asila te. Azali YouTuber alandela kandi chaîne ya YouTube. Na bosa na komba no kwa ngo bango ba bazana manager asila na makamba YouTube. Mais ça bazana manager asila za zoba parce que un manager est censé de savoir l'adversaire de son produit. Et puis, bah, on a fort na internet. Donc, il était censé y avoir adversaire et produit dans les nani. A outi wapi de bazuli bango photo ba tcheli bango ba beza nigérien. Ngai manager na nga so ikop mo et à travers yé après ça nga compte rendu nyoso. Exactement. En tout cas bato la publicité na solina bango koyoka bango. Baza bato tel ba travailler en tel ayelenga ba kopa ba propagande ça expliquer clair Sarah ya za mutu ya IDPST ya za mutaboya za mutaboye baza donc ayelenga message complet sikoyo et là on a vérifié intact na zuka komba mutapesa nga la vérifier effectivement on se comprend siko manager nini oyo même Fali so iba nominé ayelukaraye ba adversaire nini ba azana bango exactement maman. Bachena ni Buna Boy, non bétail. Bachena ni Davido. Bachena ni ala de, ba fan bo voter blague te toi na yemi na Davido. Na Davido. Siko bango moko suba lobiote, bayaki ko arna keka na kombo asila parce que sila za populaire, pour sila yebani ngana bisi na répondre binobo. Baye ko arna ke na kombo asila parce que ils ont remarqué que ils ont moto azoluka lokumwa lokoso. Yango ba bi bonde toza awa, bonde za mpuko akuvana na lokoso. Pourquoi couvrir dans le koso aiba gili pa ke mais atali sili na zongela ngo ko zongela le koso wana ne bomaka mpuku ngana eba ba période moko to banda osa débat boya ba bonné ba bazo finga ba bonné et tout jo moko akoma na système yo komela bato akomela penga moteur akomela batebele kan na sele promotion te oh non ngai na bakisaka ba vie na bakisaka ba abonné. So foutinga itala tarif eza boye okosa la penga promotion en pizza yo na senga bina pressé pour na abonné te roya na pe na lukara pe ba vite o na booster ba vinga bi yo zo luko booster quand on booste quelque chose on met de l'argent moi j'ai besoin de gagner parce que on ngana ba no bimisa yo booster ngenge uta wapi donc na bimisi le roi $100 yo booster ba tu ba moni na sali 100k ce qu'on a bénéficié ni c'est ça exactement moi j'ai besoin de gagner de l'argent. Il y a le Koso. Bref, il y a le Koso. Le Koso a honneur, hein, bah pété, bah galon. Elle avait juste besoin d'un galon. Congolais, mon a yende pomba. Il y a un trophée. Or, on a scène il y a l'escroquerie qui se passe. Mais comment vous votez quelqu'un, vous donnez aussi de l'argent? Admettons que vous avez 100 000. Admettons que vous avez 100 000. 100 000 wana yozo calculer ngana bi monter ba pesa kiti na linga na zo précision ba bana opesa combien admettons que bana opesa ta $7 to $10 eh maman si le local coup moins vous le coup moi le kuta vous pouvez pas rester calme maintenant assiette na bino nenge prophète bakuka lobaki nazaka place nazalia wana ozo la réponse en koloka awa likolo lo kumu okioko sabiso kangina de roka photo ya ekeko oyoko sabiso le kumu na États-Unis likolo lo kumu akioko komisa kombo na étoile ça à 5 minutes. À cause de ce qui est à côté. Il y a côté na rien ba Michael Jackson. Or après 5 millions, elle a une photo, elle a longwe a futa imbongo et longwe mba mort. Likolo a le kumu. Ya mon émission obi, elle est totalement différente na madame Belleville. Il y a un peu Kofi à cause ça bisonné to rêver ça ka Kofi pa ya ka o ba koma nzo ba koma été. Sakara pa ye bisazo ba koma nzo ba koma ba monter ça on l'équipe vite fait au commissaire comme on vite fait au kangela ngo photo longwe. Au foot à frais. Au petit combo lingi ba koma balamo et apparaître au profiter au kangi ba photo na après il longwe na ouais
Bah oui, tikala libela ezali wana ya ba Michael Jackson, ya ba grand star les amis. Donc ba comme ba grand star wana et influence à bilongi mususu na ba mususu ya nga bene ocha ko place Michael Jackson na kanga photo. Bah sinon comme on est tikala ti. Mais na le koso ya lokumu, on a compétence à le koso wana ti. Parce que nga lo ba ki ngwa. Comment yo ozo jouer na lingala? Ozo sala makambo na lingala, oza na mboka ya lingala, makambo no so lingala, on se retrouve na pays anglophone ndenge nini. C'est par quel mécanisme? Ah ouais. C'est par quel mécanisme si ka pom na ngai dans réfléchir yangwana. Là le koso nde monte sali makambo nyonso. Yo au talon niveau le koso moto. Ba tcheo nominé na ziko mu ba tournera ba zone nominé ba film ça ba $1 million, ba 1,5 million. Yo ça ga film à $1,200 pour payer ça ba 70 ba $80 à cacher, au ça ga film à 1,200 1,050, mais on dit mi ba escroquer baninga pour na lokumu na yo. Ah, c'est méchant. Vraiment. Ah, non, comme une émission à Bisso, je pense que Congolais, vous avez été escroqués. Si. Ils ont raté. Si tu as repéré tes numéros de téléphone et les catés. Donc bon, ok, na ngoka au kabimbo likola oluka succès. Puis bah ça maquiller les trop hein. À quel est le trop? Bisso bazui bisso. Nous que ça le coûter ça escroquerie. Donc, je pense que tu as bien succès, baluka ngote nzambe na pesaka. Élévation baluka ngote nzambe na pesaka. Batunde faut ba biso que en tout cas ça retravaille que to. Wa makasi. C'est ça. Tika mukile tombola yo et rosa malam mingi. Non to comme na suka émission na éviter passage na yo lelo penza na sarato la télévision. Bandeko ba olanda biso. Bon. Ba retenir nini et puis si la o affaire escroquer toute une communauté baluka mbongo na bango na passé. Message de nous, d'abord, message aux gens pour la communauté congolaise au basé escroquer les lots na ba arnaquer, ba on pas arnaquer on a réseaux sociaux. Ouais. Tous la juste temps na biso ekoka. Tout brûler ba tapé. Tout mataba escalier 4 fois 4 fois. Donc matam moko si ma moninga. Aujourd'hui si on a biso as victime na kombonaï. Premièrement, deuxièmement, soyez tous informés dans ma cambo que va escroquer bino parce qu'il y a ligne de vous, ligne de communicatrice, il y a si là dans les guinées TV va informer biso ma cambo. Et ça défaillance pour na quand il y a si la bisalo. Pourquoi je dirais ça défaillance? Bon excusez-moi parce que communication et joue un rôle très important dans artiste. Donc communication oyo ba yo sala ya sila ke sila a sala ke ba escroquer bandeko et ça défaillance premièrement pour na sila et puis pour na carrière ya sila parce que biso to monika rambon ba escroquer to moni même na trophée pe ezalaki lokuta. Madame Sila fait l'effort ya ko stabiliser structure. Au foot d'Araba RCSM, fait l'effort, il y a une entreprise Mobimba. Ça serait quelque chose de bon. C'est-à-dire tu as des avocats au foot à chaque fin du mois. Problème est EIAT. Tu as des avocats au balande de la structure. Il faut ça l'effort au de la Marambo. Parce que, oyo, nous locaux la Congolais, non, s'adresser à la Congolaise. Aux alliés valeurs, il y a un beau cannabis, mais yo, ignorante au yébati. Oye bate sœur ya ngona ebisi yo ça l'est fort au kabwa tana non communication mida yo ça na kombo na tu as gagné quoi par contre ça va ridiculiser yo encore une fois on les a ridiculiser yo famille libota mobimba to za la concentrer na makamna biso mama dala sana mama dala sana na état moko na kata États-Unis comme na ngoza état Belleville oyo mama dala saza kuna a rozonga Kinshasa kala mingité to banda ko landa ba makamna biso ndenge kinaka to consommer film na biso l'hameçon du pervers et ça écrit par madame Belleville. Merci na bandeko nyonso o batalinga bandeko nyonso bazuli kanisa il y a qu'à soutenir biso de près ou de loin. Merci beaucoup na mamita Dina na pesio mbote. Merci beaucoup na mamita Dina na Belgique base famille libota na Belgique na pesi bino mbote. Mamita Dina mbote na yo. Maman Aniba Siper mbote na yo en tout cas. Maman Aniba Siper. Merci beaucoup aussi na maman Lili.
peselanga mama ni ba super mbote double mbote na yo famille bota Londres maman Emily Seti Mayinga je te salue en tout cas orphelinat vide na pesi yo mbote merci beaucoup maman la maman chéra moi aussi mbote na yo maman Claudine Bokatola mbote na yo maman José Lusadi mbote na yo ya Sylvine Joine Jolie nyango nango ya Losako en tout cas maman Chantal Coupa mbote na yo ya vie mbote na yo boza ebele. Voilà. Merci beaucoup. Fans du monde, je vous aime beaucoup. Que le bon Dieu vous bénisse. Au revoir. Saratola TV, la chaîne qui assure,